Bonjour bandeko nanga ba congolais na TikTok. Ngande auteur ya video ya faire Patrice ozomona eza pembeni na bino. Mais nazana regret mingi na motema, nazoka passe mingi na motema komona ndenge video eza mal commenté. Place nous sommes ta publier video nazona ka ba commentaire ya mabe ozosanga na motema. Mais soinga na salaki video pona ko seka faire Patrice te. Wana za pasteur, za adorateur na biso na mboka ya Congo to yebi très bien. Na okiko seka ete pe na okiko finga ete so na salaki video wana na salika ka pona ko sala pona ko imiter me na sala pona ko seka ete ndebo na ko senga nono sa moni video ane sale mabe na motema alimbisanga ngana za artiste bo limbisanga bo commenter mabete na video wana bo comprendre biso to za ba artiste ne musala biso ba artiste kaka boy na ko senga bo limbisi na bino nyonso pe place yemo ko azaso ya moni video na ko senga ne moko bo limbisi me video na salaki pona ko seka ete merci mingi na okiko seka ete pe na okiko finga ete so na salaki video wana na salika ka pona ko sala pona ko imiter me na sala pona ko seka ete ndebo na ko senga nono sa moni video ane sale mabe na motema alimbisanga ngana za artiste bo limbisanga bo commenter mabete na video wana bo comprendre biso to za ba artiste ne musala biso ba artiste kaka boy na ko senga bo limbisi na bino nyonso pe place yemo ko azaso ya moni video na ko senga ne moko bo limbisi me video na salaki pona ko seka ete merci mingi video na sona ka ba commentaire ya mabe ozosanga na motema mais soinga na salaki video pona ko seka faire Patrice te wana za pasteur za adorateur na biso na mboka ya Congo to yebi très bien na okiko seka ete pe na okiko finga ete so na salaki video wana na salika ka pona ko sala pona ko imiter me na sala pona ko seka ete ndebo na ko senga nono sa moni video ane sale mabe na motema alimbisanga ngana za artiste bo limbisanga bo commenter mabete na video wana bo comprendre biso to za ba artiste ne musala biso ba artiste kaka boy na ko senga bo limbisi na bino nyonso pe place yemo ko azaso ya moni video na ko senga ne moko bo limbisi me video na salaki pona ko seka ete merci mingi. Bonjour bandeko nanga ba congolais na TikTok. Ngande auteur ya video ya faire Patrice ozomona eza pembeni na bino. Mais nazana regret mingi na motema, nazoka passe mingi na motema komona ndenge video eza mal commenté. Place nous sommes ta publier video nazona ka ba commentaire ya mabe ozosanga na motema. Mais soinga na salaki video pona ko seka faire Patrice te. Wana za pasteur, za adorateur na biso na mboka ya Congo to yebi très bien. Na okiko seka ete pe na okiko finga ete so na salaki video wana na salika ka pona ko sala pona ko imiter me na sala pona ko seka ete ndebo na ko senga nono sa moni video ane sale mabe na motema alimbisanga ngana za artiste bo limbisanga bo commenter mabete na video wana bo comprendre biso to za ba artiste ne musala biso ba artiste kaka boy na ko senga bo limbisi na bino nyonso pe place yemo ko azaso ya moni video na ko senga ne moko bo limbisi me video na salaki pona ko seka ete merci mingi. Salut, salut Libota, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ezo dépendre na air oyo okolanda biso. Na pesi bino mbote, bonjour, bonsoir, esika buzali. Sur internet, tolingi bino mingi yango toyaka toujours liboso na bino. Lelo na ye na lisolo oyo tomoni eza ko circuler monde mobimba. Vraiment ba congolais tokumaka tolali tolamuki lisolo ye, tolali tolamuki lisolo ye. Ah eza passe mingi. Yango lelo na ye bino lisolo oyo. Naza sur bomoni déjà na couverture nanga oyo na tie likolo boyebi déjà eloko nini oyo eza koleka. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, aimez, likez et puis partagez. Vraiment ba partage na bino de ça la biso bien quoi. Tant bo partager bato bazo yeba nini o tozo loba bato bazo comprendre makambo ndenge zo kendela et ça la kamalamu mingi. Et puis ba remarque na bino ezaka bien. Bo sala ka ba remarque, bo contacta ka biso, ceux qui tozo sala musala malamu bozo féliciter et ceux qui pe bo moni pe mo erreur ezali vraiment bobo ya kate ko contacta ka biso boye bisaka biso kete o moni point moko bo sala ki moi erreur ezala ki toza batu mutakoka na nyonso azate toko bongisa toujours toza batu toko bongisa alors toyeba kaka na ko se soutenir balobi soutenons-nous vivants. Vraiment, je vous aime beaucoup mes loulous, je vous aime beaucoup. Batunanga ya kati, batunanga o basala ka pour que na avancer. Je dis batunanga o basala ka tango ti eloko
pesi explication batali pe ba comprendre boumela na bino. Lelo na ye na analyse nanga par rapport ya makambo oyo ezokoleka na TikTok. Tomoni biso nyonso ba video oyo circulé makasi na TikTok ya garçon oyo ayembi nzembo ya frère Patrice a imité ye, c'est-à-dire yete muta yembi mais asalika comme ba TikTok ango ekomi kosala batu bakomi koluka ba vue na ba TikTok nazo yeba te ekomi nini. Congolais alingi komona réseaux sociaux te. Congolais soko yoki ke eloko moko ebimaki e okomaka tina buzoba e kotaka na ba aventure. Bon, je ne sais pas ceux qui attaquent vidéo ou pour batuba féliciter ye. Premièrement, ye moko nano conscience na ye peut-être attaquer yango akasaki kendenga tieboye. Batuba ko féliciter ye, batuba ko seka, batuba ko voilà tala mwana oyo azu frère Patrice boye. Or, isa malamu te. Okoki koluka ko imiter frère Patrice na banzembo na ye, mais okoki ko salela lolenge façon ya frère Patrice azate. Vraiment epesi pasi premièrement ngamoko esalinga no passe. Okoki ko imiter handicap na été. Pour frère Patrice abota mabongo, yo bota mabongo te. Pourquoi ko salelo komo we pona ko pesa batu passe? Oui, bien sûr, batu fo ba silika. Nazomona batu musu bazolo ba ote, eza na batu bazwaka pe a imiter Fali, Ferre, patati patata. Oui, eza mabete. Ko imiter na mungongo, ko imiter na façon d'être ya mutu, eza mabete mais akoki jamais ko copier handicap ya frère Patrice. O asali bo eza ko se monke na mutu. Eza ko se monke na mutu po yo oza bien. Tango sali comme conscience nezo rappelo ke oza bien mais o lati veste, ozu libo comme ko kote sina kati, ozu libo comme so tiebo, eza pona ko se monke na mutu. Eza malamu te po yo ozala ka bongo te. Frère Patrice asala kango na kote eza ndenge ne tato banga basali ya Nzambe s'il vous plaît. S'il vous plaît, na ye ko condamner garçon ote, peut-être azaki na sagesse te, asalika eloko moko boy sans le savoir, asalika po batu ba seka, po le TikTok e komika ka batu nso ba komika TikTok. Kuseke ba biso pe réseau mususu batu nso ba komaka ka to ke ndenge congolais to me mama kaka na lokolo par-ci par-là tozo me mama. Eza malamu te, esalinga pasi. Komona garçon oyo asala lolenge o asali eza bien te. Frère Patrice azana bana, frère Patrice azana mwana mukete, aza mukolo, aza serviteur de Dieu. Tango se monke na yeboe epesi mabe. Soka lo bia bonde la lo balika omo pona mwana o ekozwaye. Vraiment bandeko to tenir mwana o pe rigueur makasite, to limbisa ye po asali video na ye. Asengi bolimbisi na kutiela bino video wana asengi bolimbisi ke asalaki yango na kote aza mwana na moni place msuba tu bakomi kofinga na ba parents na ye congolais pourquoi toza pe boye pona nini oluko finga parents ya mwana o est-ce que papa to mama ya jeune garçon o bangonde batindaki mwana banga ke sala video o asali batindaki ete papa tindi ete, mama tindi ete, ye moko na ki jeune garçon o ba komi nyango koluka ki jeune garçon ba mona ye pas a jeune garçon akei koluka na ndenge na ye asale loko mobo o esali bien te pesi passe mais aye asengi bolimbisi etant que mwana asengi bolimbisi to limbisa ye ba mama o bobeta ki mabaku bobeta na ki mabaku pona likambo oyo mwa mobali oyo asengi bolimbisi alobi bien balimbisa ye balobi le pardon c'est une puissance qui libère asengi pardon alobi ata soki saki akende tina ndaku ya frère Patrice akende koluka ye asenga bolimbisi akokende kosenga bolimbisi po aza mwana alandi loyenga bata TikTok alandi loyenge ndenge mutu ansa komi kaka ngai TikTok ye palandi loyenge akei asali eloko o fallait pas asala asali eloko o eza malamu mingi te o parent moko ta ko sepela ka mona mwana na ye asala ke eloko moko se moke na serviteur de Dieu eza malamu te ya onga pe na ye kopesa conseil na biso batoto lingi TikTok biso bato tozoya na ba TikTok pona kosalaka ba makambo eza malamu te s'il vous plaît bandeko na ngai toyeba nini tosala monde TikTok emema mutu te monde TikTok emema biso te kaka te bamona kinga na yaki na TikTok na lekaki na lobaki buzoba na binaki na salaki boye te
vraiment to yeba nini o to sala yeba nini o na eko luka na TikTok yeba video o na loba eske eza malamu to eza mabe congolais to komika ko loba ba n'importe quoi to komiko bimisa ba salite mona munoko na biso o na yebite na tanga kala makambo ezala kite na tanga lelo ba makambo ekomi na zo yeba te pona nini to yeba nini to sala oye na TikTok yeba nini o eko luka na TikTok oye na TikTok po na baventir suka na baventir na yo ko toucher na batu te ko toucher na ba serviteur de Dieu te ko toucher na ba vie privée ya batu te ko toucher na ba façon d'être ya batu te vraiment esali mabe epesi pasi ba mama ba papa to yebaka ko conseillaka pe bana yango tozo lobaka likamba conseil butu moi tozo yaka akulubaka pona makamba bana to yeba pe ko conseiller bana biso likambo eza ko moni mabe ozo conseiller mwana pa ko zatanga oyo ka ba conseiller papa biso conseiller kanga likambo eza mabe likambo eza malamu likambo eza mabe akoma pe na ba point mususu te tokeba na basali ya nzambe to tika ko se monke na ba serviteur de Dieu lelo komika bo ozu bo lumbu moko boyo yo poster pasteur intel koto balobi kutu mobala Deborah koto balobi bo tika ko se monke na ba serviteur de Dieu baza batu lokola mutu nyonso ana mai na makila na nzoto to tika ko se monke na ba serviteur de Dieu serviteur de Dieu soka bimisi liloba pona yo o se monke na yeba ke o malédiction ko landa yo alors to tika ko se monke na ba serviteur de Dieu eza malamu te bandeko to tika ko se monke na ba serviteur de Dieu eza malamu te car relation na nzambe yo yebite oyebi relation na nzambe te lelo omona ka mosala nzambe moka salaki bo pourquoi bo condamner bango abo tika ko condamner bango botika ko condamner basala nzambe eza relation na bango na nzambe to yebi relation na bango na nzambe te to tika biso pe batu tokomi ko se monkaka na ba serviteur de Dieu to tika botika makambo eza malamu te oya kozwa osala boyo opona kopesa frère Patrice passe pona ko rappeler ndenga bota matondeni pona kopesa bana yo kasi bana na frère Patrice za bana te azape na bana amusala nzambe maza mai na makila na nzoto eza pasi pesi passe potanga so naza mwana frère Patrice nakolingango te vraiment pesi passe bandeko epesi passe mais aza mwana asengi bolimbisi ayaki liboso na biso bandeko asengi bolimbisi tomoni ba video na ezo circuler asengi bolimbisi toza batu to limbisa ye bozana ta video na ye toyoka façon nini ndenge asengi bolimbisi na ye to limbisa ye merci beaucoup.